Bandeko na ngai na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu ndeko na bino Mama Deline na ekosala video oyo pona ko partager makambo o nga na moni na butu ya lelo. Donc bando to nga na loti na butu ya lelo to partager yango na bandeko nyonso. Yango na kosenga na bandeko nyonso avant to kende na oto kolobela lelo na sengi na bandeko to bondela po ete Saint-Esprit azala na biso to bondeli na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi to bondeli Nzambe papa na biso na lola mozesel kolo pe na sekolo Yesu Masiya papa to pesi yo merci papa na nyonso zo sala kati na bomoi na biso kolo Nzambe ozo batela biso ozo protéger biso ozo bunde biso itumba na butu pe na moya onto ekopesa o merci Nzamba mpuntulendo merci Nzamba bakoko na biso merci kolo na nyonso ozo sala na bomoi na biso bana o papa merci papa na ngolu oyo pesi nga ya kofanda devant caméra pona ko partager makambo nga na moni na butu lelo na bandeko nyonso o bakolanda nga papa to pesi o merci Saint-Esprit za na biso za na nga za na ndeko moko na moko olanda video o Saint-Esprit sala na molimo na yangu ya accompagner video oyo po ete bana na ba comprendre nini oyo message yo memeli moko na moko na katikati na video o papa kumisama sanjolama mona bandeko nyonso bakolanda video o papa sala kati na bomo ya moko na moko to pamboli to kumiso to netoli onde to seng to bonde bongo na komba tata pe ya mwana pe ya molimo santu nde tolobi amen. Bandeko na ngai na ekosala video oyo pona ko partager makambo na monaki na butwa lelo eza vraiment bandoto na lotaki ya ona lina partager on na bino po eza na message moko vraiment na bandoto o na loti nde na yeko partager en tout cas na pesi ba nyonso merci ba o nyonso bozo tia ba commentaire ba o nyonso bozo comprendre quand même makambo o nga na zolo ba o tozo tambwa na bino nzela moko bozo comprendre makambo o tozo be na Deline télévision Nzambe amona moko na moko Nzambe amona bino po makambo nga na oloba so mtaza rempli na Saint-Esprit ta comprendre ngote a comprendre ata mukete makambo oyo donc ti ba o bozo comprendre ngo eza bien pour to continuer to lobelaka makambo o tozo lobela bandeko nga na zoloba na ba video oyo déjà na chaîne oyo ya Deline télévision na lobaka yango ke na lobaka makambo eza spirituel na expliquer nyonso makambo eza spirituel makambo o nga na mona yango na lobaka o nga na mona o nazo mona o na vivant na bomo inanga spirituellement pe physiquement o na comprendre que eza makambo moko spirituel yango nazo partager na bandeko nyonso o bolandanga na ba video oyo donc yango na répéter le nyonso le nazo ba ke tozo ba makambo eza spirituel bo s'attendre que okoyo kapeli kamsu oyo yo kate oyo kate likamsu oyo yebite na chaîne oyo ya Deline télévision oko comprendre nango na ba tamu nyonso bana mayele bakozwa mayele na ba video o bakozwa mayele do tozolo ba vraiment makambo o esengeli tolo bana ba video oyo donc vraiment nga ezo déranger nga eko déranger nga ite po nga eloko nga na sailaki ni na banda koloba na YouTube ezali na banda partager na banda Nzambe ezali makambo spirituel o nga na mona na comprendre yango ke bato ebele ba mona kango te yango na lobaki na banda ko expliquer bana Nzambe toyokaka ba témoignage ebele bandeko na nga bato o bato o bakota ba loge bakota bonganga bazalaki bandoki bawuti kuna baye bazo témoigner makambo bamoni kuna bazo témoigner makambo bamoni kuna sikole toyokaka yango tozo mona ke on dirait que Satan comme na pouvoir ta mtu lokwa koleka Nzambe ok makambo spirituel elekaka pe na monde bonzambe na monde bonzambe pe makambo spirituel ezali oyo esala makame malheureusement bana Nzambe bele bazo ko expérimenter yango te ozomona yango na siko nga Mama Deline lokola
na mona kama ngo sa melaka nga yaona lobaki ke na banda ko yebisa bana nzambe mais eza facilité po batu bayebi aussi bayebaki bayebi mingi aussi bayebi yangwana kaka oyo ko yela ye yango te mais problème tenga na lobaka ba oyo ba kuzo comprendre tozo tambola ensemble tozo progresser ndenge kolo azo memela biso nzambe azwa lokumu pona ngo ba oba okokate na makambo to okoma nango ekomamba ko bukuta mikuwa ozomo ya ko bukuta mikuwa donc ba oyo ba koza minu makasi tolie mikuwa ensemble tozo kende tokoloba kaka tindenge nzambe akomemela biso vraiment nzambe azwa lokumu ba oyo ba okata na nzela ba désabonné baba kata na nzela bakokite babi makambo non eko sala mate ezalaka te do bako limite na bango nzambe en tout cas bako désabonné tokotika na ba o to continuer na ba o bako yasima to continuer ensemble boto tala ndeni nzambe akomemela biso vraiment ngana zoloba ezaka ka Saint-Esprit a convaincre mutu na mutu po a comprendre makambo ngana zoloba nzambe azwa vraiment lokumu azwa lokumu nazaki na video msu na ninga na sala banda lobi mais lokwa makambo na moni na butwa lelo de sengika na sala yango lelo toza vendredi je crois le 3 juin vendredi oyo ne na mona ki makambo na butu ya le 2 juin poto koma leo vendredi le 3 et le jeudi le 3 juin pardon le 3 jeudi 3 vendredi te 3 jeudi donc yangwana na lobi ke na sala video oyo ona partager makambo o ngala moni video oyo ngana sala na osala ngo après ba video o je crois ezali na ngana expliquer ba tu mingi na lobelaka mingi ke na mona ka mama na nga oya kufa na mona keboy na lobelaka e mingi po na mona ka e video on a préparé qui na sala ezaki fallait na expliquer bino ndenge na yebeli mama na nga l'air azaki vivante ndenge ni na yebeli azaki kosambe to azaki kosambela te na expliquer moi muke ndenge azalaki na l'air akufi na makamni ni do na kopesa témoignage na ye en tout cas eko édifier batu ebele vraiment yangwana na loba ki fallait na lobelango po na ko loba kati na moneki mama na nga na moneki mama na nga donc vraiment akufa kati na bonzambe et puis ça ngesengo makasi pe yango na lingaki na lobela makambu na ye donc nde na zaboy na lobela video o ezoya video o na osala lelo na partager o makam na mona ki na butwa lelo après video on a kosala je crois après 2 jours na tike nota boyo ka video on a ba audio msuna nango na kokotisa na tike nota 2 jours comme ça na kosala video on a lobaki na osala pona témoignage na ye na témoigner lolengo nga na yebele kaka po to yeba quand même mutango on a lobela kaka na mona ki boy vraiment gloire à Dieu à joie vraiment grâce donnant bien en grâce et on a partagé na bino grâce o ya joie lo lenge ni na zuila ki yango en tout cas na ko partager yango na bino lelo na ina lobela na buta lelo le na lala ki bona bondela ki nanga na 3h du matin na bondeli le na bondeli na lali na ekomona na ndoto na bandi kolota ndoto ezaki vraiment ndoto na loti vraiment ndoto na bandi kolota ndoto liboso na lotaki bandeko nanga na lotaki ndoto ezalaki lipapa pardon ok merci donc ndoto na lotaki ezalaki boye naza na lipapa moko na lakisa bino yango naza na lipapa moko lipapa wana na olakisa bino yango kate na nango awa donc na ndoto nanga siko ezalaki ke nazozwa lipapa ndeko nanga banda oke Kinshasa se nango esalama deja eleki deja mikolo ebele deja esalamaki eleki deja na ete so inane je crois inane koki banda se nene esalamaki mais ezongeli nga na butu lelo nazozwa lipapa na sac à main
nazozwa lipapa na saki ya me po natindela natindela cousine na nga na Kinshasa. Do ezaki ndeko na nga ngai kokende Kinshasa, lera nga kokende Kinshasa periode yango. Donc lera nga kokende Kinshasa nazwaki siko lipapa oyo na saki oyo fai natindela ngo mutu na Kinshasa, natindela cousine na nga. Mbala moko sikoyo nde namonaki ye deja ke azokangisa biloko po akende esalaki ye kutu biloko na ye moko kilo lere azomeka kilo elekaki ebele biloko na ye moko etikalaki bandeko na nga. Lere etikalaki sikoyo nga sikoyo nakangisaki lipapa oyo na saki oyo po natindela ngo mutu na Kinshasa. Nakangisaki yango boye nabi lokola na mutazo kende boya mona ke natindi eloko te azwa ta complet oyo ya lipapa oyo na saki oyo nde na ngai natindela ye. Ale après lokola biloko ekokaki nango te na longolaki yango natiaki yango lisusu te nakotiaki yango lisusu te bandeko na nga. eleka nango siko na buto lelo nde nga nazolota seni wana izongi na wana kutu ezaki napesaki yango te na ngai napesa me namoni loko azolela deja napesaki biloko ebele namoni nabatisa su oyo nde nabaki ka te tika na tika. Me na seni oyo namoni na butu oyo nde nga namoni ke ngai nazwi saki oyo na lipapa oyo ndoto liboso nanu po ezaki bandoto ebele. Donc na vidéo oyo tozo partager bandoto, donc je crois ce pe bimsa des vidéos problème te to partager bandoto oyo nga na loti lelo na partager on a bino na ndoto msupe na loti na ko expliquer bino ngo signification nango. Donc nazwi lipapa oyo na saki oyo na ndoto na nga kala esalamaka deja année passée esalamaka deja na nga napesaka même lipapa na saki mais napesaka te. Siko na ndoto oyo nazwi lipapa oyo na saki oyo nazopesa sikoyo leki na nga amemela cousine na nga na Kinshasa. Le na ye nango nazopesa epa mema na yoki na litoi na nga nzambe azoyebisanga na litoi alobi yo ozotindela mutu banyoka nga na bi te naotindela mutu banyoka te nazotinda na nga naotindela mutu lipapa na saki abinange eza banyoka ozotindela ndeko no banyoka ozotinda ngo kuna so otinde ndeko no banyoka oyo po esala nini po eswaye to esale nini otindela mutu banyoka mbomo na susumuki na lamuki na pongi kana bi nzambe na nga koma na kolota lipapa oyo na saki oke na otindela mutu banyoka mpona nini na kolota ndoto aboye na comprendre mba moko pa nazongi susu na ndoto nasi bo comprendre wana ezaki ndoto ya liboso bayebisinga ke nazotinda lipapa oyo na saki oyo bayebisinga nazotindela mutu banyoka babina otindela mutu banyoka nde na comprendre te na susu mki nde nazongi lisu na pongi tellement nazaki vraiment na pongi makasi nazongaki su na pongi nde après elo nini yaki koleka na bandi su kolota ndoto le nazongi na pongi na bandi kolota ndoto na loti ndoto sikoyo ngai sikoyo na telemi n'esprit na telemi nazoko bimisa demo moko azaki na ndako nazobimisa esprit moko ezaki na ndako nazobimisa esprit na bima na ndako bima na kombo na Yesu bima nazobimisa esprit wana bandeko nanga esprit bimi na ndako esprit ngo ezaki na forme ya mutu forme bon bizarre kaka mais na bengaka esprit na sepelaki te le na telinga bi esprit oza ana ndako yo bima na bimisi ye abimi lera bimi nazongi na ndako zonga su na zongi na ndako na mona susu azongi lisu na ndako na telemi lisu deuxième tour nga wana na banjo bimisa esprit wana na bimisi esprit wana na ndoto na ngati na bimisa esprit na tina libanda le na bimisa ke esprit wana ala pre na bandi kozonga siko na ndaku na moni esprit yango na bimisaki akomi mbinga akomi fort akomi siko makasi lisusu akomi plus fort ke ndenga azalaki liboso
azoya siko mbangu azoya siko kokota na ndako ndoko ne na tenga bi ezoya ka kokota ezoya etu ezoya pena na force nyonso ezoya kokota mba moko kota na koti na ndako mbala moko na moni defet mama na nga donc mama na nga o akufa na moni ye na ndako mbamo o ngaskole na moni mbamo alobi na nga bimisa banyoka o eza na ndako o bimisa banyoka nga o ndako eza na banyoka alobi esprit ozo bimisango ezozonga po banyoka eza na ndako lokola banyoka eza na ndako yango na esprit oyo ezozonga kaka sikoyo na ndoto nde na comprendre ki esprit na bande ko bimisa ezaki esprit de mort yango ndenga na bande ko bimisa ezaki esprit de mort mama o abotanga mama na nga wana alobi ade eza banyoka o eza nango na ndako eza na banyoka yango esprit de mort yango esprit wana ezoya kokota mbongo na bi me nazobimisa ka esprit nazobimisa ngo ezozonga ka alobi po banyoka eza awa banyoka na eza baza na liaison na banyoka wana do banyoka wana fo obimisa banyoka na ndao ngabi no banyoka ngata bikota na chambre wana banyoka ezali bandeko na koti na chambre na moni nyoka nde na eko mona lipapa oyo ekomaki nyoka nazo yebisa bino verite makambo na mona buto lelo lipapa oyo ekomaki nyoka sole lipapa oyo ekomaki nyoka mbala moko sikoyo nga nalobi na tali bonambu oza na raison nyoka ezali mbala moko nyoka ngo abzongi lipapa nyoka ngo ezongi lipapa bandeko na nga donde kuna zo simba ngo boye na kombo na Yesu Masia na zingi maboko na nga na makila na Yesu nde nazo simba lipapa boye na mona ki na ndoto na nga lipapa oyo ekomi nyoka ndimba mosiko oyo nga na bi nyoka ngo eza lipapa oyo yango nde eza nyoka po elenga na koti na chambre na moni nyoka lipapa oyo ezaki nyoka nde alemba mona moni nyoka oza na raison nyoka ezali awa nde ekokoma lipapa oyo mbamoko bimisa na zwimba mo lipapa oyo nake na bwaki yango libanda na bimisi yango wana na ndoto après mbamo alobi nga na bi eza pe na saki nango nalobi eza pe na saki nango funa bimisa pe na saki na bimisa na saki ya lobi le na ye eloka liboso nazwaki saki wana na bimisaki yango na bimisa deja saki aussi na bimisi na bwaki alobi na nga mbala moko alobi na nga yango moni ozobimisa ngo ezozonga kaka esprit ozobimisa ye azozonga kaka po banyoka na ye eza awa yango banyoka ne eza na ndako oyo yango azozonga kaka po banyoka ne eza awa nga na bia bon alobi ngabi na yebaki teke lipapa ne ezaki nyoka nayebaki te alobi eza nyoka fo obim mbango kosko nga na bi erezi makutu oyaki soko oyaki te alobi wi po nga na moni yo alobi na nga bongo na moni ke ozobundana ka na kobimisa ba esprit wana ozobundana akokende te soki yo olongoli biloko na ye na ndako oyo te akokende te biloko na ye eza banyoka wana ifo longola banyoka wana beza lokola yaye banyoka ne eza yaye lokola eza na ndako wana na ndako oyo ye aza na droit akokota na ndako oyo po babiloko na ye ezali do banyoka ezali na ndako donc ezalaki ndenge wana bandeko na ngai ala pwenga na bine erezi mo yemba mo ayebisi nga lobi nde kutu oza boye oyo nyonso ezosama oyo ozolota ayesiki nga ayebisi nga bandeko na nga alobi na nga eza ndoto oyo nyonso ayebisi nga eza ndoto nga abia bon eza ndoto na ndeni abi wi ozolota me okolamuka oza na pongi abinango oza na pongi okolamuka bonga bi onakolamuka so ndeni abi wi
okolamuka mais lero okolamuka longola biloko komona te ke ndenge tobwaki yango boye esili te il faut longola yango physiquement abi faut longola yango physiquement na ndako abi longola yango nga siko nayebisi eke saki wi nayebi ke saki eza na ndako me lipapa eza te bandeko na nga nayebisi na ndoto wana yango soko bandoto misusu fo tokonsidera yango bandoto mingi eza réalité bandeko nayebisi saki ezali na ndako me lipapa eza te na ndako si na bwaka lipapa alobi na nga te lipapa oyo eza na ndako na yo lipapa eza na ndako na yo abi longola yango na saki na lipapa longola po eza banyoka abi eza banyoka nga biza monaki lipapa nde mutu ekoma nyoka abi na saki pe eza nyoka abi na saki pe eza nyoka nga na bia bon alobi nga na bi nakoki kondima kutu te nakoki kondima kutu te ke lipapa eke ekoma nyoka lipapa eke ekoma nyoka ye alobi lipapa ka te na saki eza nyoka nyonso eza banyoka nde alobi na nga bo alobi soko moni eloko nyonso eza na poso oyo eloko nyonso eza na poso oyo na nde ka basali bomona do piton alobi na nga kosombaka te kolataka te eza banyoka abindo omoni wana ka eza banyoka ekotisaka bespi wana omonaki ekotaki na ndako bespi wana ekotaka po banyoka eza na ndako bandeko na nga pourkui nayebisaki ye na ndoto ke lipapa oyo eza te lipapa oyo ndeka nayebisi bino ndeka topartage na bino ngai en tout cas ondie mwa kale na yo ndeka toyoka nayoka konde ke ba piton eza mabe nayoka ngo ndie me na tsana ngango kata en tout cas na kipa na ngango te le wana pe na zaki pe na ba dépluiement te na ndoko na comprendre ke loko te noki kako ba penini oya piton eza mabe o tozali ta musu mapapa mususu to kechi mususu te ba ya piton eza mabe na kipa na nga pete na kipa pete na yoka pete mabe ngo ya nini balobi kako po eza piton po eza nyoka so ndeni baloba en tout cas so na bina yoki te na yoka te na kosi na yoka ka yango kala siko na makambu oyo tolobelaka biloko kobwaka nga kutu bon na yoka ka on dirait Sœur Angèle ayebisanga bi nga kutu biloko ba piton pe na ninga sukolata ngo te pona yoka ke eza mabe Sœur Angèle paloba na nga wi na bosani te Sœur Angèle palobaka biloko ba piton na ninga sukolata ngo te po eza mabe na yoka ina nga ye kaka loko apa expliquer nga te mabe ngo na nini na comprendre ki pete na yoka ki ye kaka mais na tsaki penda kate ozomwa na tsaki penda kate nde sikoyo lipapa oyo le nazobwaka le nayoki ke batalon eza mabe le nayoki ke batalon eza mabe biso bana nzambe tokolata batalon te nazwaki bamapapa oyo batalon milai mpo nga na banda olinga kolata vraiment talon makasi nando olinga talon makasi lokwa mpe na mokuse do nando olinga mpe talon mpenza apa kutu nini me nando olingaka talon mposo olati talon nazomona ondire ebanda osalanga bien nde kato banda okwana ndenge na biso wana boyebi ka bino mo boyebi donc nazalaki kolata talon makasi talon nando kolata talon makasi lokwa mpe naza nanga te ya mokuse donc nando osepela nalata mpe talon eza pe bien ezobakisanga pe mulai lisusu ezosalanga pe kodenda bino mo boyebi kaka ndenge tozalaki tobanda kokanisa nde mwana nde kibomwasi nzoka nde ezalaki bongo te nandolata vraiment batalon nazwaki batalon oyo milai mpenza na batalon oyo motu so alati yango adendaka funa bwaka nabwakaki batalon oyo bamobondo ya milai ya basonge nabwakaki na premier tour yango wana nabwakaki sikoyo le natalaki namonaki mpe mwa talon mais nalobaki ese oyo mpe eza mabe nazalaki na point d'interrogation nabai natika yango nanu naotala so na obwaka yango nsima natikaka lipapa oyo nabaki na otala so na obwaka yango nsima siko bandeko eloko nini eyaki kosala le nzambe ekoyebisanga bamesure ya batalon oyo tokolata le nzambe alakisi nga mesure ya talon oyo tondolata nde tokolata nde nayebisaka bino ke ezalaki 4 cm presque
ezaki 4 cm o penda balakisa kinga nde pena mona kyongo bayisa kinga te meko mona ngo boy le na talaka ezaki ya 4 cm bande konanga yona conseil bino soko somba talon somba 4 suka 4 cm 4 cm ko za la a 4 cm ko za la a 4 cm do ya ko za ba 7 donc nde na mona boso na bina pese combien de centimètres na éviter sur 6 mais 7 à cause à 7 pour ngana za pe na quelque ma papa eza 5 cm mais na zo talela ngona no talela ngona no tamsu na kolata tamsu pe na kolata te mais oyo aza déjà plus de 5 donc à cause à pe 7 siko leri nzamba la kisa kinga ke batanto kolata na ebaki ke ye fa bwakama na ebeke ye fa bwakama na ebeke na koki pe kokaba yango te po eloko nga na olata te na koki pe kokaba te donc na mona kike ye pe fabu o pe fo bwakama sikoyo mena mibwakela kite na se trouver pe na mwa mapapa misu pe ezaki pe na mwa batalon pe ya mwa boye o na tikaki nanu donc esenga ike na obwaka su mapapa ebele sikoyo lero to eko yoka makambu ya ba semelle banyoka o eza na ba semelle totala kapé ba semelle à mapapa totala pour les papa aussi na latango déjà ata 2 fois na latango déjà ata 2 fois ndenga zabu le to yoka makambu ke fu totala ka ba semelle à mapapa et si kasi ko na ekolobake na contrôler mapapa nyonso puis na profiter na bwaka mapapa nyonso o eza plus de 5 cm na bwaka o eza plus de 5 cm na bwaka nde tozaki na ndeko mo ana ndaku na yebisaki ye to profiter a edenga na bwaka ba nino na bwaka ba mapapa na yebisi to edenga to bwaka ba mapapa ndeko mo tozaki ne awa ne to bandisko ko bwaka mapapa na ser wana entre tape tozo ko vérifier ba semelle tozo vérifier ba semelle ya mapapa nyonso na ba sapato ezo tikala tozo vérifier mapapa o eza milai tozo bwaka parce que li papa o eza ki mulai to tie yango na place mapapa ko bwaka mais le to tali ba semelle ne ko tala semelle o na moni semelle wana eza ya nyoka bozo mone semelle o ba dessiner nyoka nasi bo mona nde ba dessiner lango po na latango déjà ndeza bo na latango na si 2 fois oyo donc monde ba sali semelle nango ba sali koto yo batie mutu ya nyoka awa kote kuna kisuka ya nyoka me babare yango basali awa batie lokola talon ya sapato donc esali lokola sapatu mais en réalité eza nango sapatu te eza nyoka bomoni bato nde batrompa biso bozomona donc en réalité eza nyoka bandeko na no yebisa bino nzambe aza na likolo azoyoka nde na oloba nga na moni lipapu ebongwanaki nyoka lelo na buto lelo tala sikoyo le na talaki siko lipapa ngo na moni yango dessin o pe eza nyoka nalakisa lokwa na osala video moko na olakisa bana nzambe ke bakontola basemela mapapa bazolata po nzambe ndenge alobaki o na yebisaki bino wana ke mutu alati lipapa o na se badesina nyoka azotambola na serpent azotambola na nde nzambe alakisi nga na vision yango nalobaki ke lokola na moni oyo aza na signe ya nyoka po lipapa wana tobwakaki deja sandali wana ezaki ya se yango mutu ayaki nango tobwakaki yango deja siko oyo na mapapa na ngai nde na bandeki kokontole na moni oyo namonaki eloko oyo ezolakisa penda nyoka nande basaleli yango ntukanga pe namonaki ke eza nyoka malgré babare yango basali yango lokola sapatu mais en réalité eza nyoka na ngai nalakisa bino nde siko nayebisaki ser oyo toyandaki abanda edenga po tobwaka bamapapa nayebisi ser wana bitielanga lipapa oyo pembeni tielanga lipapa oyo pembeni mpo le na kosala video na kolakisa bana nzambe bamona ke eza nyoka bamona ke bakontolaka batalon so bamoni talon ya boye balata su lipapa wana te bandeko na ngai nde esika na tiaka yango nzoka pembeni ebwakamaka te yango bomoni na ndoto na nga nazoyebisa mama na nga nazoyebisa ke te lipapa nde se ebwakama me saki nde mutu eza na ndako na bisaki nde mutu yali me lipapa se ebwakama nde ye alobi na nga te
okomona yango na ndaku na yo lipapa ane ezali longola yango na ndaku no po eza banyoka. Donc alobaki nanga donc oyo kutu azaka nyoka te po ba dessiner na se ozomona azaka nyoka te po ba dessiner na se mais poso oyo po ye explication apesi nga alobi soko moni eloka boye ba dessiner piton boye ko lata te ata na elamba ata na sac ata na eloko nyonso alobi po eza nyoka. Donc nde bozomona ngai mama Deli na simbi bo eza nyoka na oyebisa bino eza nyoka tozotambola na banyoka tozomema na banyoka na yebisaka bino ke ezomemela biso ba esprit ebele ememela biso ba esprit ebele na bandaku ezomemela biso ba démon na bandaku. Tala esprit onga na banda ekobimisa ezaki esprit de mort na oyebisa bino ndeni na yebelaka eza esprit de mort na ndoto wana nayebaki te ke eza esprit nini mais na koyebisa bino ndeni na yebeli ke eza esprit de mort. Donc na ndoto wana ezalaki ka esprit moko nga nazobimisa mais après nde naki ko comprendre que eza esprit de mort na ndoto mosusu nayaki olota oyo elandaki yango na inayebisa bana nzambe ke en tout cas na bonde bino na bolingo ya nzambe babiloko oyo eza na bapiton boye tolataka te ata na elamba longola yango eza banyoka. Nga na moni yango na butwa lelo ekomaki nyoka lipapa oyo ekomaki nyoka. Donc nga na banda okanisa sikoyo kesi na bwakaki lipapa yango na ndokanisa kesi ebwakamaki me nzoka ebwakamaki te ezalaki nango kaka na ndako ebwakamaki te yango oyo eza nyoka. Na ndenge na bwaka ono liboso po talon nango eza molai par rapport na talon oyo nzambe alobi apermettre biso tolataka ye aza molai koleka oyo so olati mpe ademarshe kochange ozomona yango sikoyo na tikaki o mokolo yango wana mpona nalakisa bino eloko oyo basali na nsima wana oyo basali na nsima oyo natikaki mpona nalakisa bino yango ke eza na nyoka na dessin ya nyoka na nsima. Bandeko na nga botala basemela mapapa ndenge tolobaki botala epuis lea ozosomba lipapa to ata ya mwana fo kotala eza na makambo oyo ezosala spirituel na bavi na biso. Tala nga na bande kobimisa esprit wana nazobimisa esprit wana ezaki esprit de mort nazobimisa ezozonga nzoka nde po ezalaki na banyoka na kati ya ndako na nga nde esika namonaki mama oyo abotanga akufa nde ayaki koede ngai mpona koyebisa nga ke eza banyoka. Bino mo boyebi tolobelaka yango ke nzambe atravaka mpe na besprit ya bato bakufa kotrava ezaka nzambe mutu asali bongo. Nga na ningaka oyo nga na loti oyo nga na moni nalobela ngo nde namonelaki ozomona eza teke nga namonaki oyo nga namonaki ezalaki liboso nga nazotindela ngo mutu na Afriki ekende na Afriki mais nzambe alobaki na nga na litoi alobi ke ozotindela mutu ozotindela ndeko na yo banyoka ngabi te eza banyoka te eza lipapa na saki ozomona. Donc yango wana ata so ozokabela mutu eloko fo tala eloko ni ozokabela mutu nzambe alobaki na nga wana ndoto alobi na nga wana ndoto liboso kale meme butu oyo ngasko na susu na lamuka comment na kolata lota lipapa o pesi na bwakango na saki na lotiango banyoka nzambe abinanga ki na okabela mutu banyoka puis c'est nango isalama c'est le cas déjà ekendaka te eresima kuta ekendaka te soki ekendaka ye paza na déprimant te akobwaka babiloko te engaki za mabe makasi yango na vraiment na ngena yebisa bino bandeko to longola babiloko oyo na ndako na biso to longola yango na ekosala video opona ko expliquer ke ba nini oya ba piton eza banyoka nga na moni lipapa oyo ekomi nyoka
ndoto penda bandoto ezalaka ana penda ke ndoto lokwa réalité voit même na ndoto onkutu ba yebisanga ke oza na ndoto kolamuka nazokama o naza kolala o oza kolala kolamuka lero kolamuka longola pe yango longola pe lipapa oyo na saki oyo na ndaku po eza banyoka yango moni esprit oyo ozobimisa azozonga kaka po banyoka eza na kati ya ndaku oyo ozomona donc eza lokwa ba agent ya Satan baza ba agent ya Satan nde baza boyo ba o biloko ozomona en tout cas oyo akondima andimi oyo akondima te nzambe kaka sunga nga makambo na moni yango wana bandeko na nga do toza kaka tozobwaka le nzambe atalisi likambo moko nga na koya kopartage pe na bino pe bozwa mayele tobwaka tant ekomi mabe monguna Satan azokota azoluka ba porte ateli biso ba mitambo ebele teli biso ba mitambo ebele doto longola biloko nyonso oyo ekosala ke monguna Satana akota na ba ndaku na biso doto longola ngo vraiment donc yango wana kaka oyo na ngena ebisa bino na video oyo siko ndenge nini aki koyebela ke esprit wana ezaki esprit de mort oyo nga na banda ekobimisa ndenge nini aki koyebela ngo na yebelaki yango ndenge nini après wana siko tosisi na biso deya likambo lipapa oyo na saki oyo je crois que vous comprendre ndenge na lobi en tout cas bana mayele bazwi mayele babiloko oyo ekokenda biso nulle part au contraire ekodétruire biso moto sombaki yango na bambongo na biso mais yango ka biso moto sombe na bambongo na biso ekoti na bandaku na biso donc mission monguna ezaka ekota na bandaku na biso lero ekota na bandaku na biso ebanda komemela biso eza ba point de contact na bango ozomwa ba point de contact ya moninga ya monguna ezalaka na ndaku na biso yango biso le to detete yango tozolongola yango gloire à Dieu. Je crois que batu mususi bo comprendre déjà likambo ya piton o keza mabe bolata yango sute bolongola nzamba zwa lokumu biso pe lelo to comprendre ngape le na comprendre yango na longoli yango piton oyo en tout cas na za vraiment na biloko ba piton te na ndako ezaki ka mibale oyo ezaki ka mibale oyo yango pe nazolongola yango kaka lelo ela na ndako te yango bomoni na bina sale lonka video mbala moko pona ngana kanga de ba photo ka bona la kisame ne kotala kosa su ba montage na moko ezo asuta makasi yango na bikena la kisabino ka bona sa video lelo bomona yango ne konyoso okolanda nga longola yango na ndako na bolingo nzambe na bondeli longola tant ekomi mabe soko longoli mapapa o eza ba piton olongoli basaki eza ba piton olongoli bilambo eza ba piton ato osomba cher okotika ka ata na bilamba mibale misato kolata biso yo to bwaki bilambe bele to bwaki mais tozotambola nite tozolata kaka nzamba zo pouvoir kaka bandeko na ngai ozomona akwa bon ozana biloko nyonso oyo ekomemela yo besprit de mort ememelo makambo ebele toleki kote oyo ezobwaka makaka lelo ekola na ndao te na okata na otiana poubelle ebima libanda ndenge nini na iko comprendre ke eza esprit de mort par rapport ya ndoto oyo nga na loti. Après on a do journal de na loti ndoto après siko na ikolota ndoto mususu na ikolota ezalaki na train pardon Seigneur ezalaki ke nazalaki na arrêt bus bandeko nanga nazalaki na arrêt bus nazoko zela bus nazalaki na arrêt bus na ozela bus ndele nazozela bus do na obeta na ndoto ango après na kopesa bino explication ya ndoto ango po na profiter na pesa pe conseil na makambo ebele na batu oyo papo ya bandoto boyebi ke to explica mo bandoto oyo o mutalo lotaka o nga na kutana nango to explique to explica ngo de na ko expliquer bino ndoto o na loti lelo après na ko yebisa bino signification na onde nga na comprendre yango po ekosunga pe un jour ta mususu zolota bandoto abongo ou bien un jour oloti ndoto wana
ekosunga o vraiment ya mwana na partager ndoto oyo na bino. Après avoir kolota ndoto oyo na bimisaki démon wana o nga na bengi esprit de mort. Esprit wana na bimisaki yango. Lera nga kozonga tout wana nga ozonga na puissance makasi pona bimise nga ezala pasi. Nde na monaki intervention ya mama oyo abotaki nga ndenge na beti wana na ndoto wana. Après sikoyo le na iko susu mukabwe na seli ko lamuka na somo wana nyosu nde na monaki nyoka wana na somo wana nyosu na susu muki alapre na zonga ki lisu na pongi. Le na zongi na pongi mbala moko kaka na bandi komona nga na telemi na ga bisi na zozela bisi. Le na telemi na ga bisi na zozela bisi ale na moni bisi ezoya te tozaki ebele na ga bisi tozela bisi. Nga nazaki na saki na nga na loboko. Nazaki na saki na nga na lipeka boy. Nazaki na saki. Nazaki pene eloko moko na loboko na ebite so eloko ni me nazaki ndeti kosaka na ko se distrait kaka na eloko ango wana na simbi na nge eloko ango ezo sa ndeti nazo se distrait na nga na eloko na ebite so ezaki eloko ni me na simba ki on kaka po bisi ezo ya te. Tozaki telme bele na ga bisi ango ba mo bisi moko eko ya wana ezaki pena bato ebele na kati. Nde na eko mona batu ba weleli batu bakoti ebele na bisi ngai siko na boya kikokota nga bite na ofina na te na zelaka bisi o ezoya bongo na kota bandeko na nga na telemaki na bandi kozela bisi oyo ezokoya nde batu mususu bakotaki le batu mususu bakoti ale bisi wana oyo eyaki nde na komprenaki bisi oyo eyaki ole telema siko na re o biso to telemaki eke siko kotema ndeti na re o elandi eke tema na re elandi to bandi mbangwe to landi bisi na re wana o etelemaki wana nde après bisi onde etelemaki nde ezalaka bato bazobima nde na moni bisi le etemi mama moko boye azalaki vraiment bizarre azalaki mpenza lokola mutu normal boye te azalaki lokola kaka nde bato mosusu tobenga babisimbi otobenga babisimbi do azalaki vraiment boye te nde biso tozali mama ngo azokita siko na bisi ana na bana na ye bana ngo mpe bazalaki bana moko doki ya bien te bana ngo bazalaki vraiment ya bien te lokola bana bato boye te bazalaki bato mais bazalaki babisimbi ka toloba bokomprendre ka nde na lobi nde sikoyo bazwi mama nazokitisa bana na ye la azokitisa bana na ye na bisi yango mbamonga siko akiti na bana mibalenga siko na ye na koti kokota na koti mama ngo asiliki abiyunga ndo na siko kitisa bana to zokota boye ndenge ni mbamusko asilika ki vraiment nde bato siko badunanga kita nanu comme ça ye asisa kokitisa bana na ye bongo yo okita bongo yo omata mbala moko na kiti na bisi ye pa kitisi bana na ye wana ala premba moko ngai na mati na bisi leta na mati na bisi wana bato pe musu ba mati na bisi espace oyo mama wana akitisaki bana ne ya bien te wana mama ye moko azalaki bien te akitisi bana ne ya bien te bakitaki ata 5 to 6 espace wana nde esengi siko biso bato tozalaki banda tokota na kati ya bisi espace oyo ya libere na bisi esengi biso siko tokoti le biso tokoti boye mbala moka kokota na koti chauffeur alinga demare kamba mona ese retrouve ke saki nanga eza te saki nanga eza te nga na bi saki nanga eza te saki nanga bato nyonso nga bi nani ayibi nga saki bayibi nga saki bato nyonso siko bandi kotala wana saki nga bi wi saki nana nde otala bato na biso yana na moni mutu oyo azwi nga saki te nga bi nga na okita na bisi chauffeur kodemare te kitisanga nga na kokita nga nazokita mpona kotika saki nanga te saki nanga ebungi lokwa na bisi awa na moni bato oyo baza awa nde bango te bayibi nga saki nazokita oyo bayibi nga saki baza na se baza na libanda nazokita mpona kende koluka saki nanga bandeko nanga na kiti na bisi wana bisi esimbi nzela ekei na opesa explication ya ndoto oyo nde na oloba boye bisi esimbi nzela ekei nga na kiti kokita na kiti mbala moko namoni place wana kutu namoni ke awa namoni mutu akozwa ngo te nazonga na ra biso nazalaki liboso
poto bise le kaki biso e aki kotelema na rai bisi mususu nde na expliquer na bina zonga na rai biso na zaki liboso po kuna ndefo ya bayibi nga saki place na zaki wana bandeko na nga na eko zonga mbamo na rai bisi o na zaki liboso ndeko koma na komi na rai bisi wana na zomona pe mutu na otuna te nazomona mutu na otuna te ndemba mona eko ebisa ye ke na moni mwa mbali moko azaki wana nga nazoluka kana oluka tuninga ozoluka nini na yebise na oluka saki na nga ebungi na zaki na saki na me na comprendre écouter na simba ki ongo bien na kanga ki ongo bien mais na comprendre écouter mbala moka boye saki na nga ebungi na mati na bisi kutu na tikali bisi ke mamo ya yebisi nga lobi mutu ayibi yo saki wana eza jif moko jif moko azalaki awa na moni na saki na yo na tunye o yuza jufit ndenge nini o yibi saki ya mutu entre ta bino ba jif boko ikutu ko yiba te po boza kutu na ba prière makasi mikolo bo wana siko mona mbali wana mutawa yebisanga abibino ba jif nde boza bongo ba jif boko yiba te po mikolo boza una ba prière makasi nde boza bongo metala ozo yiba saki ya mutu mba moko na lobeli ye wana mwa mbala ngwa na lobeli ye pendanga na bi yuza jufa ndenge nini normalement jufa ko yiba te po boza kutu na période o ya ba prière mais tala ndenge ozo yiba mbala moko akeka kana saki na oye mutu ayibi o saki wana mbala moko nga na bibo siko na kozwila ye wapi na omonela ye wapi abina nga kende place wana apesi nga kombo moko abi kombo wana na bose mkukombo na komaki yango abi kuna esika nga beza nini laksini abi eza esika ba jif basalelaka baserepozaka abesika ba jif baserepozaka doki kende tuna bango kuna bango mutu moko na bango mutu ayibisaki nao nde esika na yaki kolamuka le na susu mki na lamuki esalaki nga vraiment mabe ndoto yango esalaki nga mabe po bino mo boyebi kolota ndoto obungisi biloko eza important eza mabe makasi na kati ya saki wana ezalaki na passeport na nga ezalaki na carte ya séjour na nga ezalaki na carte vitale na nga ezalaki na bakarte ya banki na nga ezalaki na bakarte nyonso oyo nga na koza o nga na zaka nango sikoyo ekosala ke okay nga na ndoto ngo siko avana na lamuka bandeko na bosani avana lamuka na koloba nazokende kuna siko nazokende kuna fo bazongisela nga biloko na nga o bayibi nga eza na bakati ya banki na nga eza na biloko nyonso fekuta yiba na ye nga eloko o nazalaki na maboko na yebisi bino na bandeko kose distraire nango nde sikoyo enalamukaki ndenge wana do bandeko na ngai esika sikoyo le nalamuki wana noki pasi nga biseigneur ndoto o nabungisi baidentité na nga nabungisi bakati ya banki babiloko ebeyebe nabungisi ka saki na nga na portefeuille ezalaki na kati biloko nyonso ekei me mbongo ezalaki nde te na saki yango mbongo ezalaki te nga na bi seigneur pourquoi naloti ndoto aboye seigneur liboso naloti ndoto banyoka basapatu nani ezalaki nyoka esprit moko ekota ye na ndako me gloire a Dieu nabimisaki esprit wana siko ndeni naloti ndoto aboye vraiment en tout cas na lamuki nabondelaki ka na position ya kosalonge wana kaka nabondeli kaka apres na ye kolala nde nalali na ye kolota ndoto ndeko na nga moko boye tozalaki quelque part nga na ye mama moko boye mama osa kufa pe kala tokende kotala bango nde siko alambi mikate wana sikoyo nga na boyi kolia me ndeko na nga wana abandaki kolia mikate wana nde abandaki kolia mikate wana nga na bi ye azolingaka mikate on kitoko boyeboye nga siko na ndo sepela te nde ya olia mikate alapres nayebi te so elekai ndenge wana kaka nde siko apres siko le naye kolamuka naye kocomprendre yango ke
ndenge nga na comprendre nango boye bandeko nanga na comprendre nango boye omoni bandeko soki ozolota ndoto kaka ozolota omoni esprit de mort eza kaka esprit de mort eza nango eloko moko balongolaka yango bandeko babimisaka esprit de mort obimisi mpe esprit de mort ekei ozomona babimisaka esprit de mort donc esprit de mort okoki mpe kobimisa yango obimisi mpe esprit de mort ekei sikoyo ngai naloba sikoyo soki oloti ndoto ndenge nalotaki ndoto wana doki nalimboli ndoto wana boye ndenge nalotaki ndoto ke natemi na arrêt ya bisi naozela bisi eza déjà esprit de mort donc soki oloti ndoto kaka otelemi na arrêt ya bisi nga so nana esprit de mort nakolota ndoto natemi na arrêt ya bisi nazolela bisi ezoya te naozela bisi eya te ta mosusu bisi eye ezwi bato mosusu eke nango ngai ezwi ngai te. En tout cas, eza bien c'est que ozo raté na liwa. C'est que liwa engake yela o mais est raté à travers tam sou ma bondeli, à travers tam sou lo comme sou liwa est raté yo. Ozo mona. So ozo lo tandoto, oke kotika mutu na voyage. Oke tika mutu na voyage na ke tika mutu azo ke voyage eza mabe. Fo bondela pona mutu ana ozo ke tika na voyage. Eza pe esprit de mort. Eza esprit de mort. Ozo ke tika mutu na voyage bonde la pona e azan esprit de mort. Surtout soka mati pe na bisi to na train to ne lo ni ozo pesa au revoir boye za kaka. Eza esprit de mort. De kwa na azan esprit de mort. Bonde la pona e abimsa esprit de mort. Ye mo pa abimsa esprit de mort. Yo mo pe obimsa esprit de mort. Sikoyo, so loti ndoto okoti na bisi, ndenga na kota ki na bisi wana. Ozomona, okoti na bisi, ndenga na kota na bisi, bozo kende na bisi, eko la muki. Bimise esprit de mort. Yeba pena ke esprit de mort eza na yo. Ponga na yeba kama ote, le na zayi na esprit de mort na ba 2002. Na ba 2002 wana na banda ki kolota ndoto naza na kombi tozo kende na kombi omuna yana nga mbala ya bendi ngai abi kita na kombi okita na ponga bitikanga da ketikanga akobenda na makasa okitanga ozomuna siko nga peza na no mona kombi yango nga na omata ezana bato de omata ngo mona ke bato oyo yebi bakufa omuna baona kata kombi wana ata mtu moko tumbale omuna baona kata kombi wana. Nde omona yana ngo omona ye adi yaka eko yuka obosa nisaki na yo kita obosa nisaki kita alenga bisaki nanga na kiti na zaka koloto na ndo kompete bandoto o ngela tsanini nde après na ko comprendre que ezalaki na esprit de mort ozomona oloti ndoto ofandi ndeti ngande na biyebisa bino na lotaka mama wa botinga na loleti nde na otobeta bino lelo na monaki aiko edenga koyebisanga kina bimisa banyoka o ezaki na ndaku ozomodo nzamba utiliser lokola messager aya koyebisanga ke na ya na dongola biloko wana na longola banyoka na ndaku mais soki na lobi na lotake na fandi na ye tozo sepela tozo sepka boy seke na za esprit de mort to yebaka différence a makambo obandeko nanga soki na loti ke naza na ye tofandi tozo solola en tout cas eza esprit de mort. En tout cas eza esprit de mort. Pona ko lota ye aya kazo edenga azo pesanga message eloko moka bon me ya ko lota ye ke tofandi na ye tozo solola tozo sepela mkona lota kai mkomsu na lota wana kuna obeta ngweza nini munene to yambana kana ye ayeko zwanga yambinga bitoke toke eza esprit de mort. Ezala ki esprit de mort. Dosoko loti loti mama de na lota pe mama na yakufa boy soko loti fa yande ko pesa o message ou bien aye ko sunga yo na likambo moko boye ozomona aye na eloko moko me ya koloba ke bofandi na ye bozo solola
bozo lia, bozo seka, eza esprit de mort. Soko loti bon banda ko telemela esprit de mort, bimisa esprit de mort. Donc okolo tate ki bozo solola na batu aussi bakufa. Pardon, bofandi, bozo solola, bozo seka, bozo betate, bokolo ta bonte. Faut ezala kande ta ye ko peso message. Aye ko sinalo likambo moko boy. Aye ko ede na likambo moko boy. Wanande o comprendre wanande tolobi ke ezali aye ko pesa message nzambe muta utiliser po aya ko ede to aya ko sala ko pesa message wana ndenge tolobeli. Mais oyo bozo lia na esika moko bozo seka na ye, bozo solola, boza en tout cas wana vraiment faut kobimisa esprit de mort. Sikoyo eloko nini eleki na ndoto nanga nasi bo comprendre ti leri ngai na koti na bisi na koti na bisi faut bisi e démarrer na se trouver saki nanga ebungi eloko nini kitinga na bisi eza saki ya dokimana mute kitinga na bisi donc soki saki wana te ngai na lingaki na kende donc saki mute kitisinga donc saki po saki nange bungi yango siko esali ke nga na kiti so ndenge na comprendre yango esprit de mort oyo ezalaki pa na ngai elongwe donc saki wana ese neti racheter esprit de mort bande konanga makambo spirituel ezali makasi eza na esprit de mort eza na esprit de mort na ba nde na koloba mutu mso koza na esprit de mort nde na oloba wana esprit de mort bimisi na o eza normal bobo esprit de mort mutu sezaka si bazui mutu si bazui esprit na yo déjà si bazui yango et donc hôtel déjà c'est salami pour fuba bomayo hôtel c'est salami local hôtel c'est salami fo muta kufa sikoyo yangwana sikoyo ezalaka ke yo leri hôtel c'est salama ki fo yo okufa si bazui yo fo kufa déjà si ba programmer na façon so na façon ni na ebite mais si ba sali ke yo fo kufa donc hôtel c'est salami fo muta kufa sikoyo wana sikoyo ezalaka ke hôtel wana ko panza na bongo te soki eloko e remplacer na hôtel wana te fo eloko moko e remplacer na hôtel wana po mutu oya linga ko kufa azala libéré fo muta remplacer na hôtel wana tozo mona ta Abraham lera linga ki nzamba senga ki mwana na ye après nzamba sakini abimisela ki ye nini ngombe abimiseki nyama msusu oye ako remplacer na mwana wana na hôtel oye asalaki ozomona donc ndenge moko na ba vie na biso si basali hôtel fo bazwa yo batumba baboma yo siko leri yo ozobondela to esali ke okufa te eloko moko épargne na liwana il faut ba remplacer eloko mususu fo e remplacer na place wana po esala ke yo okangolama ozomona esika tukonga na eko comprendre ke saki nanga o nga bazwaki nga yango nde erachetaki liwana nga ko racheter liwa ya mutu eza na ba façon ebele mutu alingaki kokufa eloko moko eracheter liwa na ye eza na ba façon ebele bandeko okoki ko imaginer te mutu alinga okufa eke basiaki deja tel po mutu ana kufa eke ya kufite fu ba remplacer bakoki pe ko remplacer lisu mutu bakoki pe ko remplacer lisusu mutu akufi na place na bandeko nanga ezalaka bandeko nanga mutu mususu akufi na place ya mutu mususu donc ye mutu wana arachete liwa na yo arachete liwa oyo lingaki kokufa ezalaka mususu erachetaka ndeni spirituellement donc soko oloti ndoto ke obungisi badokima na yo ndeti ngande na lotaki ndoto na bungisi badokima na nga il faut kotelemaka makasi kobondela mpona baproche na nga
pona famille nanga pona proche nanga po liwa wana ezo seke na zo bungisa na ko bungisa eloko ya motuya do eza lokwa pe mutu do soko bungisi ba document na ona na ndoto eza lokola obungisi mutu munene donc so loti bonso la mutu foko bondela oloti obungisi mbongo obungisi portefeuille na yo obungisi ba eloko moko ka ya valeur contact à voiture na yo ebungi donc bondela bimisa nde esprit de mort bimisa nde esprit de mort donc eloko moko ya motuya bazuyo eloko moko ya motuya mingi ekoki kozala pe mutu ekozala pe mutu nasi bo comprendre nakibo moto boye soko obungisi mbongo obungisi portefeuille obungisi eloko oyo ekoki ko obungisi eloko moko oyo ya makasi penda motuya penda ekute yo vraiment donc wana sikoyo oleli o regretter osali nyonso o regretter mais faut opambola pe nzambe po e racheter pe eloko moko elingi ekomelo ya makasi o déjà si ba programme ki yango déjà ezalaki déjà accepté na monde na bango spirituel ke ezo sala mela o soit liwa soit accident moko munene soit eloko moko munene mais yo lokola obungisi mbongo e remplacer sikoyo mbongo oyo obungisi moni ndenge ezalaka nde mwana nde yango nalingaki na expliquer bino po bo comprendre makambo ngo ndenge elekelaka bo comprendre makambo ndenge elekelaka donc yango nalobi ke soki obungisi mbongo physiquement boy obungisi lo mwa munene osali accident physiquement na voiture na o ezui choc ou bien obungisi eloko moko munene obebisi eloko mwa munene television ekufi eloko mwa ekufi oyoki pasi mais après fukama pambola nzambe loba nzambe merci soki ezali ke yo mutu osali eloko oyo ekufa ponga mpona koracheter eloko moko ya munene zwa na olokumu po ezali naza na batémoignage nango na kopesa bino témoignage ya munene po bomona ke eremplaçaka biso liwaso elingi eyaka na mutu koperdre eloko moko ya munene eza bien po yango nde erachete liwa na o siko eloko mosusu ezalaka soki omoni ozoperdre ka biloko ebele obungisi mbongo obungisi lobo liwa ezoyela yo wana nde eza mabe makasi eza très dangereux po liwa ezotingama yo kaka eloko mosusu eyerachete yango yo kaka balingi yo kaka enini balingi yo kaka ozomona mutu mosusu mpe akokufa mpe na place na yo mais yo kaka ezozonga lisusu ozomona ezalaka bongo seke wana penda liwa ezali swati na yo to na proche na yo yo koomonaka ngo bongo ozobungisa biloko ozobungisa biloko doki eza bitumba ezobundama eza bitumba ezobundama do liwa etelemi kaka na famille fo mutakufa etelemi kaka fo mutakufa bwanda ko perdre biloko wana ezoremplaçaka kaka liwa wana siko fo kokota mabondeli makasi kobimisa esprit de mort wana ebime kende bisika bikauki bizangi bato kobimisango kokota bapriere makasi bajeune e priere pona kobimisa mpo wana esprit de mort po normalement soki esprit de mort ezali soko olinga kokufa to mutu alinga kokufa na famille soko bobungisi eloko ta mosusu accident esalami voiture ezwi choc normalement omona nye liwa mpe esili eleki nango ndenge wana mais soki lelo voiture ekufi lobi okune eleki télévision ekufi lobi okune eloko boye ebungi ba pièce d'identité ebungi eloko boye wana seke liwa etingami kaka etingami donc il faut kobondela makasi po ekoya koluka mutu akufa ozomona donc yango foto oyebaka biloko po leto oyeba biloko to oyeba nga nasepelaka so naloti ndeti bandoto naloti boye nasepelaka mpona komona ke naza na distraction te po so na distraction na kooleka to mutu afamille akooleka to proche na to nina ozomona do yango wana sikoyo le yo oloti boye oyeba ke bitumba mo eza kotema quelque part il faut nazala makasi na mabondeli ozomona ndeti nga na ndoto nga naloti na comprendre ke en tout cas
ngai na raté na liwa mais ekeka tout autour na ebite ndeko o nga na loti wana banda olia mikate nazobondela mpona ye na comprendre que peut-être nzambe alakisi nga ndenge wana ke esudement wana ekepa na ye ndenge nga na comprendre yango do nazobondela mpona ye nzambe asala esudement wana elongwa ekende kozala ta mosusu na famille mutu moko aza na bozomona esprit de mort na ndako wana mutu nzambe alobi ke papa na bino aza na esprit de mort papa bino aza na esprit de mort bobondela mpona ye bozala kaka te papa nzambe elongoli esprit de mort papa bika te bozobondela nzambe esprit de mort elongwa papa pe puis na ndako mobimba mpo ekotambola na ndako mobimba ekozwa soki esprit de mort ekoti na ndako ezoluka esprit oyo eza faible na ndako surtout babebe mingi bakutanaka nango ozomona ekuta ata mosusu bebe pa ezwi ye ozomona so mpo esprit ya babebe mingi ezalaka un peu faible donc bon wana kututu olobela mpena te mais donc il faut kobondelaka mpona mutu nyonso aza na ndako wana ozomona mama aza na esprit de mort kobondela mpe mpona bana na ye esprit de mort ebima mpo lere ekotaka na ndako bino yango bomona na bafamille mosusu motu azalaki grave makasi bato nyonso botie misuka na motu azalaki grave makasi bozolengela ye bozobondela mpona ye bobomi ndoto mpona ye alepa mutu mosusu azalaki grave te moto akufa po bino bozolengela ka oyo azalaki maladi bozobunda makasi mpona ye bozobondela mpona ye bozosala mpona protection na ye me mibosani bino moko yango omona ke mutu mosusu akokufa na place na ye le tozobondela mpona esprit de mort pa kati na yo moko bondelaka mpe mpona baproche na yo mpo ekolongwa mpa na yo ezwi mobali ekolongwa mpa na yo ezwi mwana ekolongwa mpa na yo ekebodoki kobondelaka esprit de mort soki balobi mutu moko na ndako na bino aza na esprit de mort yo banda kobimisa esprit de mort wana na bato nyonso ndako mobimba ndako o esprit de mort ebima so ozwi sujet moko ya mutu moko baa na esprit de mort bimisaka esprit de mort mwana nga aza na esprit de mort balobaka mwana aza na esprit de mort le bozobondela bobimisa esprit de mort kati na mwana wana epuis mpe pa kati na famille mobimba esprit de mort ebima ekende bisika bikauki ozomona donc en tout cas fu toyeba makambo wana tozala mayele biso baoyo tozala bana mayele toyeba bandoto tozolota toyeba kocomprendre yango mpo soki ocomprendre ndoto oloti okoyeba nini na kobondela oyeba lolenge nini na kobondela parapo ya ndoto oyo oloti nasi bocomprendre nga ndenge na explike makambo oyo ya esprit de mort oyo nzambe amona moko na moko nde yango nalingai naloba ke soki obungisi bokanga bien soki obungisi eloko na ndoto seke elingi eloba ke esprit de mort mutu moko monene ozobungisa donc kota mabondeli ozobungisa eloko ya monene to mutu ya monene kota mabondeli wana elingi eloba ke yo te peut-être yo te mutu okokufa mais proche na yo bandeko na yo de makila na yo bato baza na makila na yo bandeko no baproche no mobali no mwasi no bana bandeko na yo ya famille donc mutu moko alingi akufa fo obondela makasi mais soko obungisi yango physiquement obungisi mbongo to ba identité na physiquement wana elingi koloba ke ezoko racheter et racheter liwa soit ya yo soit ya mutu moko oyo nga ko regrete donc o regrete na ndongo bungisi mbongo mais il faut osala peke o pambola pe nzambe misusu yaka na ozo kokata ta mususu biloko akoli ozo kata pa ozoki makile bimi na zoki boyboy eza kwa aza te bandeko nanga ezalaka ezo remplacer soit likamoko nge komelo ya munene eko kende na wana makile bimi na pota wana e racheter pe eloko moko eko racheter okoza ata mususu ozo pasula ba verre osimbaka sani pasuki osimbaka verre pasuki ezalaka pe signe mususu ezo racheter pe lika mususu o ekoka ekosalama en tout cas ezalaka signe makasi ozomona
Biza signe makasi ba vert ezo pasuka. De le nyonso mabe linge koma vert e pasuki. Le nyonso lo linge koma sanye pasuki, vert e pasuki. Faut ko bimise esprit de mort, c'est que esprit de mort ezali. Esprit de mort ezali faut ko bimisa ngo pozo pasula ba vert. Ozomona ezo remplacer yango eza na mambo ebele libaku na nzela obeti libaku zoki makasi ezala kamba biloko moka bongo ezo remplacer soit accident munene ngoko sa mungozo shoka makasi soit liwa soit boy do eza kana biloko moka ndengwana yona ngena partager on a bino na vidéo oyo nzambe azana moko na moko. Je crois que vous comprendre vidéo on na expliquer ndenge na loti bandoto nyonso wana na loti yango lelo yona profiter na expliquer bino ndenge nini e rachetaka liwa ya batu siko eza na basena nzambe beba kumupisa offrande ya rachat. Bon, je crois nayebi kututé en tout cas na lobela on te pona yebi yango bien te mais ngapuna ngata mso ikoza automatiquement et eloko moki kosa automatiquement et racheter eloko wana. Mais je crois que ce que eza na mosali na nzambe et que yo ozwi sujet ya mutu moko zo bondela pona mutu alingaki kokufa boza na yebisa bino mutu oza azalaki déjà presque kokufa siko ifa bika azana bomo eza pe na makambo oyo ekokute yo mosali na nzambe ekokute yo ekokomela yo wana siko na yebite soki yango esalaka ke mosali na nzambe asengi offrande ya rachat ale ya zwa offrande wana ayango ndako présenter lokola ke po dega ekota te po liwa ekende pa mutu musu te wana nde na yebite na komi papo makambo nde na komi ko comprendre ngo na komi ko mona on dirait ke eza na baka mususu loba fo nzambe pe aloba nzambe akoki koloba pe ke osala offrande ya rachat pona kobondela kolongola esprit wana elongwa bamoko ekende soki pe osali offrande te peut-être yango omona ekozwa eloko nyonso ekozwa ekokende pa mutu mususu ezwi ekozwa eloko oyo nyonso ekozwa nango ozomona ekozwa nango automatiquement ekozwa il faut hotel chose c'est ça il faut remplacer kana eloko faut remplacer kaka yango ne moko soko fande ozwi mbongo okaniseli ata bofele ozwi mbongo bondeli mpo nango otindi botindela ata bofele opesi bofele oyebite ta mususu lokola ka action oyo osali erachete eloko moko elingi kokomela yo erachete eloko moko fo kosalaka ba œuvre ya malamu ozomona dozwi mpenza mbongo bafuti okobi te nazwa mbongo natindela bofele bafele wana nofeli nana bazosufri na okisango natindela bango po ta mususu ndeka yo tindeli bango wana yo moko koyeba te erachete eloko moko oyo elingaki ekomela o erachete ta mususu eloko moko elingaki ekomela o po soki osali eloko moko te en tout cas yango moko ekozwa yango moko. Donc esala makabon donc il remplaçaka en tout cas nzamba sunga biso to ko expliquer yango disu clair na makambo ebele o tozo kutana nango ozomona makambo ebele o na okutana nango na ko expliquer lisusu lolenge nini mutu mususu alinga kufa yosko zo bondela pona ye liwa na ye eye siko pa na yo po ye abika na kutani déjà na makamba bongo to betela ona ba témoignage o ezoya nzambe azana biso yona ba makambo nyonso kaka nzambe fa pesa ka mayele apesa ka ba sagesse apesa ka makasi po ba makambo mususu na ko comprendre on lelo batu misusu bakufa ka na ignorance tellement yebi makambo ngote ndenge lekelaka akufi donc mutu anga kufa ndeko neto mwasi to mbali na bengi yo bozo bondela pona ime yazo la muka yondo zo kufa na place na ye na ko expliquer bino leto opesa ba témoignage mususu to expliquer ndenge po omoni makambo ebelenga na komo comprendre ngo papa ole resala minde na komi ko comprendre ole resala minde na komi ko comprendre ngo likambu ya ndenge o erachetaka liwa ya mutu remplacer na biloko toza nango pe ange moko mta expliquanga yango
na kobetela bino yango mikolo oyo ezoya. Nzambe aza na moko bolanda video oyo. En tout cas, tozwa mayele na video oyo na tiki bino kimia na kombo na Yesu Masiya. Eza na bino so boza na ba question bo hésiter te bokoma nazomona ba commentaire bozokoma ba question bozo poser nazomona na ko répondre pe ba question mususu boye na public na nini po ekosunga batu mususu pe question oyo posa ipo batu nyonso bakota na ba commentaire te donc ekosunga batu pe nzambe amuna moko na moko yona ngena partager bino bolongola biloko eza na ba piton na ba bilamba na bandaku na ba couleur ya piton so benga ni couleur ya piton couleur ndeti ba nyoka so ba nini do tolongola yango o to benga ba piton wana tolongola yango na bandaku po eza vraiment ba nyoka ngana munyo na butwa lelo lipapa ekoma kinyoka. En tout cas, merci nzambe amuna moko na moko na tiki bino kimia na kombo na Yesu Masiya eza na moko. Amen.